Allô, bonjour. Je suis dans la cabane à Bobega. Maman peut prendre papa. Et monsieur, la monsieur, moi, il m'a dit pour le mariage. Dès que vous venez dans la carte, Kin Malebo, à la carte Kin Malebo, à Kinshasa, na biso, na bino batumizo le molinga comme maman il y a dit tout, pour la service de la providence. Molinga ka MC pour le mariage, pour ce qui n'a mis. Bon, le maman il y a le truc de Kinshasa, mais toujours ma fête sur la biso, maman chapeauté na lui. Bon, Tinder. Déjà maman belé mais jusque là on y a même ça maman chapeauté on a pas dit non ballo on a besoin de bon côté ça qui est même la maman chapeau il y a on les na sali makasi na kuta maman chapeau na zo ya belino maman chapeau na yebike oza déjà ko sepela ya maman Jeanne pour la porte de Nyankou na yebike ko sepeli déjà maman Jeanne yo kuna London na yebike déjà ko sepeli maman Jeanne na zo ko clair te na mo ko zo na mo milinga Keba na milinga milinga. Mami na moka depuis na yaki ata coup de fille na ça parce que Keba il faut à la fidèle. Dans un moto ça na moka infidélité, or de infidélité, eza bien te mami na moka ba infidélité, eza malamu te na ba bisou belé na Charlotte Tchoukou en tout cas na sel ba gros bisous. Mon eza basaka makambo na yo na Suède ngana Paris raconte rabi na kati ya mboka Congo na kati ya nini na kati ya Kinshasa en tout cas na sepeli mingi na zo ko présenter bino invité na ma chère bonjour ma chère bonjour et bien là c'est pour la non pas na yo camarade na ngai ngala zo et puis ça là ça le mochi na zo na pese mbote madina mbote ni ma chère Naza bien, merci. Ah, la triste, mais la outa vous a évité pour l'andaki na babo les réseaux sociaux n'ingi lo ba maki ki ya solo na perda ki te être cher nanga ba ya nanga mi balene nanga mi balé moi ça mo balé ba outa ko kufa même semaine ou a kufi les 14 ou a kufi les 16 yango wana ya mois de septembre yo déjà déjà na octobre talaka donc nous n'est pas dans le monde comme na Zambe ça bengi ba ko sabo papa matanga bona pa matanga santé santé libota famille makopo bango se bazali na ye bon toza la biso bien continuer kaka na continuer kosala na ngai natanga mais la seule chose moi omela ni ba tsa omela pona moni malili ya nini nga malili mais non lo sako na ela konza koma lo sako moi si kitoko na kata mboko moi malili ba tsa moi omela soko bolingi osali pona moni mo malili yo nazala na nga kaka bongo dale Nanga ngi bale wate kuba tuba ngeke siba mundo sura malili masa kolo sako tika ngai na pana na ngai mboko eleki matata mingi na bato nso to botala biso mwasi mama egénie mwasi akota monfant oyo biso ko botala biso oko se présenter par bango oyebisa bango yo moko mama chapo iye mama chapo komona ngai chako diala na hendo wa shokinda monte oyo papa na mama na ngai bapesaka ngai naza mwana ya papa Chapo Lokanga na mwana ya mama Rute wa Dipoi Akichi naza mutete la 100%. Yo na bitu ba 100% ba tete la te biso toza eloba baza banoko na biso batete la na bangala toloba ba mongo toza vraiment bomoko parce que toutaki biso nyonso kote mo mais bien beaucoup na Kasai est-ce que beaucoup kimi beaucoup te toza non na tozaka na Kasai te soko talibi toutaki na Équateur pourquoi ba tete na Kasai ndenge balobaka mais toza bata Kasai ya mona bomilongoli na bino te tomilongeli te biso nde tomilongeli te bamoni berere basalaka na l'époque yango bazongisi biso
biso keto ya la biso moko wana mama soki totali boye biso normalement ifale bakoka biso ata kote ya bamaniema boye po toza kote kuna me kotaka sai vraiment toza na bango kutu na limité moni kota neti na équateur oui toza bonoko moko parce que so nazoloba kitetela mongo soki avandi akoyoka ngai ngai mpe mongo soki azolobaki mongo mpenza so na tie litoi makasi mpo bamona biso na ya bango ekokani mingi naza na fille nanga moko nasalaka na ye komona ye susu lujima wana bino kolamba apesi mbote wana lipasalanga memba azali na ngai te so troisième aprenga parce que ngai susu nanga lujima na yakoma aza kutu ya masha toyebana na ngai na baotala biso masha kombana mosala ane nini nabandaki na 72 nde nabandaki misala na 14 nde nabandaki mosala wana yo eza inani omoni mpe oza mosika na nga kutu mosika mawe na biso nazali tozotala biso na télévision tozotala masha tozotala mosala nde tokende bien olingi sango yango nabandaki na mangaz nabandaki nde nalobaka toujours ke nabandaki na 14 ans na groupe mangazo ezakoma groupe ezalaki ya français naza osala na kasi moto amemaka nga na groupe wana ezalaki inga mon cousin inga nde tobandaka na ye na groupe wana ya mangazo donc ti après 15 ans de carrière bango bakendaki na bango avant ye na shaba bakendaki avant bato bamemaki nga na kata théâtre batiki nga lisusu ka na kata théâtre wana bange bakei ngai natikali kocontinue na moyu ya mwa moyu ti na 85 no 84 85 moyu akufi tosali mwa moke na bana mibali mais ça n'a pas tenu muto mobucha ye kobenga ngai abino yaka tosala bando osala bario plus yo moins tokomi na bando osala après ye mutomba ye okufa kocontinue moke bon naye kwa mangobo aye koya na ba 86 je crois 80 même je sais plus parce que ça fait longtemps alors mangobo aye koya ko solliciter ngai papa alingaki te atindi ngalufa lokwa papa na ngai alingaki mingi d'ailleurs à l'époque tozalaki obenge homme radio azalaki omona ke ngaso na bando osala makambo ya lingala papa nepa tusa azalaki omonaki bakasete moko homme radio alere aye kalifaka aye mpa na biso aye kokisa papa mpe papa aye koyeba sava tene na ye nde naye kosala piese ya libese mpa mangongo ezalaki lelo namoni mbala liboso bafutanga mpenga mbongo ebele ebandaki na mpena mangongo parce que lere tozalaki na bapiese ya français eyaki mingi to bezalaki ka amour parce que biso mingi ezalaki ka biso na biso bacomédie tozalaki ya kotala na spectacle na biso na bamongi tale wana ezalaki ciné imper so tosali baspectacle kuna ou bien baambassadeur culture oyo balingi culture baye bamindele mingi nde bazala koya bato mingi bazalaki moins alors baliboso nazwa mbongo ya théâtre na buku omoni esika na ye kocontinue tobandeli na mangobo tellement ke mango toza kovoyage mwa mingi toye kosala fusion na bagroupe nzoi tobimisa biso tata pasteur mozike mata ematisi lisusu biso makasi toyosala bavoyage na bagabon nde wana mobutu atinda biso bafete ya 20 mai tokende kopase na colonie congolaise na biso na gabon tosala na bango toke gabon toke rwanda burundi tozongi antuka tovoyageaki mingi na mangobo bango na 89 naye kobala kimatiko baye kokende poto bango bakendaki liboso poto nga nazokontinue nanga kosala na bareunion nanga na bareunion kimatiko baye kokende wana nazosala lisusu bantozinga na groupe nzoi des abeilles
alors bango le batie poto toyosala na bangalfa tobino todenika yango mpe eyala tobandi soko mwa eloko ezali tokotetakaka mungu le sans souci bake poto bazongi nde sikoyo sans souci atikali le nani Kimbaseka azongi na Kisasa aye kokuta balongoli bango na FNC aye kobengaka maa na ye ndenge oyo ali awa otikali kuna me yebaka biso basi balongoli basumisana tokosala ndenge nini sikoyo nani Kimbaseka alebi lokola nga deja nazalaki mwasi na ye mpe naza prise tobanda ndenge koforme groupe omoni te tobandoluka koforme groupe na biso bona bonda aye kobenga kamara na ye ke azonga Kisasa tobanda obenga mwa bato kwa ye sans souci kozonga Kinshasa déjà tozwi papa Edi tozwi Ndangandanga tozwi Ngalfa na Lokulu tobanda former sur le groupe sans souci yango sans souci de raye toyebisi tobanda lusuka komba kopesa nane topesa nini papa pourquoi tosala bandonzingi na kombo ya yo sans souci banda kala tokendaki balubumbashi totini na bandeko groupe sans souci wana nzoi mpasi nyo mpe akolandela bango ndenge nini groupe nzoi eke tokamuflaki na kombo tokontinue kaka na kombo na yo tomoni mpe bien sini nde tokontinaki na kombo ya nani Kimbaseka alebi bon sans souci yo ya la président nga vice nga nazalaki trésorière na baconseiller baboni batashe ezaidi mpe bape ekipe kozwi na ye na liposo tolaki des fois edik mpe kojoine na théâtre si biso bazali liposo ya joue na edingo na théâtre obangi pwani azanga papier te azanga bien c'est un bon comédien d'ailleurs te azanga bien en c'est combien d'années bando banda tilono na monde eh nazokende 46 ans d'années salongo bazwaki na comme collaboratrice baza na pièce na bango bazenga na balina yango nakomi nazalaki mpe na lisusu na collaboration après yango nakontinanga nga kotia mwana nyonso ayokaka pusa nanga mama mpe joue avec moi ya kojoue na butu nanga naboyaka te c'est mon métier na bandi na bomwana nakola nango alors nalinga te bana mpe baémerge bazwa mpe un jour bakoloba mama nga mpe nazwaka na mama wana nasalaka ekosalanga baplaisir nazwa na kati ya théâtre nazwa chance ya kozala na bakonzi ya bakonzi ya mboka tala okuta tilakanga na kelelo na Gabon nayebaka te bien sûr tata nanga kokofutelanga billet bien sûr azalaka na mbongo na ye mais saka kokofutelanga namona Gabon grâce na ye nakenda Rwanda Burundi grâce na bango naye sikoyo juste nazotambola mwasi ayamba mboka te ezali mamoli blende enfin soko aza na besoin ya baartiste abengaka nga na yape na binombo alors omoni ke eza mwa chance ya kovanda na mwasa mokonzi eza mwa chance epuis na mosala na ngai nazwa ouverture mingi na ndenge mama shako na ngai lelo so nakokende sika bakokota te mais so na yele mosusu batala mama mpona yo mama kota omoni nazwa mwa occasion wana mingi alors baprivilège mwa mingi na epuis grâce à métier na ngai mpe naza na mwa baterrain na ngai grâce à métier na ngai so nasalaki mama publicité te to ya nini te ya ministère ya
comment affaire foncière te même si nanga za terrain même si naza nanga na ko kosopa ata lupango te grâce na lite papa ko pesa ngamba ko futanga na mbongo te ça na ta terrain na sala di moto ka terrain nanga na ndike na enfin na koki na lute mais na zo luka ka parce qu'il y a moins à raconter que c'est émission. Il y a une émission intitulée Préparons-nous pour les mariages. Les mariages. Mariage. Ce qu'on a dit, c'est que qui Libala. C'est pour Libala, c'est qui est là, et qui est les déception, les années, et le Konini, où se perd dans Libala, ou bien où se perd dans Libala. Non, les ont bien, mais au coup on a fait la chance à beaucoup dans Angolo, on a dit ya malam. Moni ngala zaki na chance wana te. So na zana na chance wana te le msu na bizo fati. Mais le coup na zaki na chance à beaucoup na azaki afin len se pa na ngande azama be. Nem su ngapi na zaki mabe pa na yi. Mais nzambe imonda yi sika mabe mitaki. Ngana linga mobile afrika na bi. Nanga malamu to swana na biso mais kubetanga na biso bato kunsala badega na linga ngo te eloko na boyela kitiba yango wana nanga ba menace te vomi to swani na kata na biso to lobani n'importe quoi saba na baye na kata chambre c'est tout les autres malibanda to la sape comme si rien ouais c'est ça que j'ai yango wana eloko na divorcaka po akimba seka za kobeta nini et puis trop jaloux et jalousie na ye ayebaki lisu te kinga naza actrice moi si populaire ou nyonso akopesa kanga mbote il faut nasala kama ata nanga il faut nasala moi sourire non mais olingi mais esalaka sourire bamona yo mais oui mais je croyais tout moto apesa kanga mbote zuwa liboso yango etoka mwana. Il y a une étude du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie.
Allô, bonjour, maman peut papa. Préparons-nous pour le mariage ensemble, c'est comme ma mère et tout. Lélo, mais vous le savez, non, merci bien-être. Bien-être pour la santé. Maxi bien-être, ils ont été dans le biseau. Ils ont aidé biseau pour la santé dans le biseau. Ils ont aidé mini papa. Ce que mon papa a la diabète, papa a la tension, maladie à surtout faiblesse sexuelle. Et là, maman va couper la caille, on va bien, on est bon, c'est pas la vie. Oh, pour moi, la zone de il faut se trouver dans lieu sacré, dans ces plats, et pas ces plats. Faiblesse sexuelle, c'est moi qui papa a pour l'imba. Papa a sous penza, tout ça m'a répété. Pour le papier de gauche à droite, Maxi bien-être, maman il y a ni tout. Maman il y a ni tout. Ne cause Maxi bien-être, maman il y a ni tout. À couper son numéro de téléphone, il y a maman Carole Kalala. 07 82 20 12 51 pour nous Maxi bien-être pour notre papa. Ce papa mais Maxi, on s'est dit la casse. Et puis papa, comme un fanatique à Maxi, zoto kolemba et aussi la papa comme force. Comme un zoto kolongo. Pilikini wa bokundu banzoto et cause la danger avec quoi? Avec Maxi bien-être. C'est quoi expliquer l'histoire? Moi ça me tête la zala kandeke. Avant la loyer moi ça me tête la zala. La sens. Caractère moi ça me tête. Ah je sais pas hein, parce que on a collé dans boka te. Non. Et puis na kola na batoté c'est ça aussi. Faut ngai papa na ngazaki trop sévère à sakolinga to ya na ba camarade penzate. Au moins alors to mesana boité. Même le papa na nga kuku asakolinga to kola na kati ya famille te. Mon ba ndékoté lenzuko au moins papa na nga na ko sabino te papa na nga ko betaka azako betana maman papa yo passer maman papa yo azali azaki maman leki nanga soko aye wana aye sans papa azaki soko mutu akofina mboka oyebisa nanu mwasi mwete yebisa yo mukolo yako linga ko yebisa yo bongo aye ko yebisa okende kuna kofina mboka lela tsipo nda yebisi mon maman papa azaka na ikasa ko soko ya shotse balonga kuna akoyaka oyebite ndekoteni akuti soko akuti mama ka azolela aibika kakuna maringa nyundu kutaya kubeta yakulu wana akupina ko yakufinga nyundu tia bana kana kana omoni alors papa za kulinga vraiment uyeba na pena te yemo ko yaki soka linga binisa bino ale bibongo kota na parti toke promenade to ko sala lécher ba vitrine beaucoup cinéma bo zombie merci kabino bo kende ko baba ndeko yaki moi il y a monde là qu'est-ce que moi ba karaté ya basi ba tepela na zalo la karaté ya maman na ngai na karaté ya biso batanda ko parce que ya maman ezaki ndenge ah maman na ngai zaki docile maman na ngai docile mais elle était un peu méchante aussi parce que ye azalaka kozela soko mwana osali mabe futi mobana ya boya akoyisa mbane boye te osali mabe akoyoka ka soko ayoka voiture côté abandi yo mwana oyo yoka te tout ça pour ma mobala tourna qu'est-ce qu'il y a allez afunda omoni et puis elle était forte aussi et puis basa batete la bazako banga mibali na bango mingi parce que ma mère vivait avec ses rivales mibali batete la surtout à temps la biso yaki na rocha bino toi na ndako moko balingaka te ke bona bango basi na bango batete na ndako te moment trois ndako moko kato ndako sikoyo basi ya mama na biso te aka ndenge wana na bambana na ye bazaka na bango donc maman papa na bambana mama bwanda kumoko ndako bango trois na papa quatre maman na biso azaki deuxième femme ouais deuxième femme na gare hein na mwana gare parce que et puis deuxième femme parce que mon père était azaka l'air à longueur qui sango ndé moi ça na liboso asali gafu ya ayekobala mwasi mutali abali pesa misa ayekobala mayenga pona azeka kure de sipo abande kulingaleka ka basi tolo komote la ko ba bipasa ba tetela basala kama tata mingi tant que moi ça me tetela oza moi ça me tetela ya so boza kama tata mingi ou bien boza ka tuti le kola mama matata cela dépend hein na éviter matata ngo
wana ifale kotuna bato oza matata te ngai matata na limite parce que naka likamususu oya na même si on a béquille peine mais ba flèche kaka na ina maloko kina na kwa kilo ka yo comprendre que moi sina yebi sikoyo ya boyebisa ngai na yebi tozoye médicament ngo ezaki boye moni mama tio posa sharia baselo mbando ko swani pena mbando wana ukoswanga te wana omona ngai ya nini ato oyebi na loba soki yo kopesa mbanda valeur mobile alakisaka yo te kimbana na yo opesi occasion ke mobile alakisa yo sikoyo ye oso yebi akoloba oso yebi kasi nasani mais soki ozobetela mobile yango mpe kara to omoni okoleka nako omona mobile na ngai na leki na ye to napesi bino mbote bozomela na leki na leo kozonga na ndako na kolinga te se minimiser devant l'autre soko se ridiculiser amona nga ke regarde la femme là kasi gagné nga na bobeto nini na omona opamba yebisana lobasi oyo bakomi likolo ekomi kaka likambo ya telefone oyo moto aza na mbanda akosala voice atindeli ye abandi kofinga bandi boyi aza ye mwasi ya ndako azomenase bakatolaki ya libanda basi wana ya ndako baza koseritilize bongo tolo bango kaka okobisa bango nini oyo so baotala nakoyebisa bango botika wana ozopesa kutu mbanda valeur ozopesa kutu mbanda atikana na mobali na yo ozosala erreur pourquoi ofinga ye eza ye moto alukaki mobali na yo te lemso mobali na yo ye moko nde akenda koluka ye alors à quoi bon mana moswana na mobali na yo soki omoni epe beta ye kara esani ata bwakili ye azobwakili bambokela yala jésus obaminga mabanga me natali ope pamba mama botika ata yo bofinga na telefone naza boye yo nde okochange nga te yesu na ngai nzambe oyo akelaka nga na mokili ye nde apesaka nga mobali wana soko ngai mbana na yo nakoloba ngai ata yo nde mbana na ngai oyo oye kofinga nga na ndako oyo ya ngai nakotala opamba mpe nakoyebisa oyo mibali mosusu bayaka ndenge nini soko amoni ozosala mpe eloko te kaka bino mibale akoloba ma femme respecte ndenge azokipena ye akobalukela mabe yabe tika mwasi wana aza yanga mokolo na koyoka lisusu atelemeli yo alors à quoi bon bowelela yango po un jour pa koboya yo alors ngakolo mobali nakovanda na nga na mobali na nga calme mpe naza na bana na nga calme ata mwana nde aye mama je vis papa avec nga bisa ne te regarde pas c'est tout il faut tshaka mutu na place otiki bisa ne te lekizango bebenga ata na mwana na msika changer kata bisika kulika ko oyela pembeni kote nga nazali te to kota ndeko na nga po bandeko nde babebisika kamsuku ya mabala lelo so na yebisi nokele biso na koma divorce lelo mpona nini tikwa oke kolinga mbantala bakange omoni namonaki ebolo namonaki wana namonaki motema na nga eza kozika ti nakoya koboya mse na ngai nanga mobali na nga me naye koboya ye likolo ya soni fami mpe bazolu baloma natika na nga kaka omoni biso mabala mingi biso bana basi toboyaka bamibali na biso na toyoka surtout yoka mama amonaki natindaki yo oyo ya la centenaire ya mobali na nga te natindaki yo te tala ye aza na boyiboyi songa ata namoni okimona miso na miso nakoyebisa kaka amiko edeka na ndako boni papa ovandi oyo nani opresente nga malamu opresente nga mpe te malamu nakoyebisika mama oyo shei na ngai pado naza beso nasulo na ye yo mpe soki kasi yanga ati mobali oyo yanga mobali soki oyebisi ndingo na calme esa ko résister biso na vanda kaka bon excuse-moi dans 5 minutes je t'attends à la maison akopana excuse na yo po atiko na timia
mais koluka ko ya ko tsala nga ba bisala sala te parce que ça ne sert à rien même si ya ngai ni motema na ye akufana na ye pe nyanyos alors yo no oyaki parasite moko oye ko bebisa nga libala na ko permettre libala na ngebe bate na ko permettre ngote bote kaka kolanda bilyoka yoka milanda landa ko keloko ko bunisa ko mobali na miso abateza respecter ça respecter donc ce que tu peux comprendre bien en gros et ça fait que par rapporteur kota mobali na yo omona ki e famille bango pe dans ce fait to bipe libala mama chiko to landa bien ko fa pe pona biloba lo ba nini ya famille ya on est commissaire yo célibataire au même si c'est marié na ote machin eh yo ko no kasi yo se mona libala fiancé na mama ni ete o bali wa bantinga so na kinya nyoso ye wana ali ka ole mobali na yo mwana nga ya la penda na ali ka ole ni eluguni yele olande la keso olande ya azangu muluba ye penza soko ali abate ponduka na ndakala ya ali aka nyoso a préférer le nyoso et so ngala lamba jamais le ba o papi ya kitoko o yo ko soko olande ke aloboli shinde tke na moyen de corps ali ko za bi voilà ma femme m'a fait à manger ezali ah bon mon mari mange très bien c'est une ngali aka bien parce que y na tongo alinga fufu ouais ye ba za kasta alinga ne fufu ne na tongo uchele biloko na ye et puis aller na maboko na ye très bien ye penda pona kapinda ke préférence na ngabo non parce que maman chako loko nini yumoko netingane na zabo ye so na mobile na kalia bien ko la belengisa mai so la belengisa mai na makemba en tout cas wana monero dalomba liaka bien penza ka bona liaka penza o tele na mwa vino na yete be o sele mbisa mai na makemba akolia vraiment kitoko penza fumukala na nene parce que kwa yo mobile maman chako linga ka kulia nini bien loko ni yumo senga posa ni bizimulanza mingi vraiment pondu nde namona pondu lambela ye na eloko nyonso mais pondu ezanga te pondu okolambela semaine mobimba pondu na accompagnement na eloko pondu na ngai moko nde nalingaka mbisa mai ye moko kuto akendaka le biso asombelinga ye ninga na nda basi ayebiki naninga mbisa mai makasi alors mais ye alobaka ye ayaka na ye na préférence moko te oyo ekoya kaka ye lisanse alia atonda. D'accord. Et bon, le connaît le papa bande ko lambela, maman bande ko lambela papa et papa bande ko lier. Oh, bino mo zoma ke maman ninga landi ko sikeli le papa ko lier malam. Ezali tini. Plani. Yemini ya sababu nyama zamba ya bai. Shipenda nyama zamba. Kala kwa ina soba sibida ba sababu ya kana ba poka boye, ba chasseur ba wuti ba ba ko ba ye nango, alors ba maman mingi na poka ba sababu ya soba sibida, soba papa ba nyama zamba ya fresh wana wa ye asaleli. Ba lem su sombo, lem su bakako, be wana lambi bien ou bien ba saleli ba mbisi moko omoni bangolo moko ya milai wana baba yenga kamanyoka so kamanyoka otusha biso mais ya bango papa bazako ninga yango mais amobesu basalela ngona abenga nini e papa bali barani e pa biso benga ne bachaka dikarbona e pa na biso ya biloko yuta na mpe ya mbila oui omoni biloko euta na zeta mbila ale batumbi yango mai nango nde basalesaka lokola bicarbonate ale balami na mbisa ya mai ndenge wana akolia lelo te akolia nde lobi nango papa ezako ezali te baluka mpe bazali biso nyonso tokomoliaka ndenge moko komola kokolia jusqu'à la fumba tozakolia te biso toyebaka yango te mais tokomola yoba
Alors, au moins, il y a une raison à battre la comment par rapport au bas de la les alliés sont en net à battre la médisaté. Maman, je suis là qui sont merci, mais ils ont disposé de la merci mingi na malandi na enfin malandi ya mama ya mama Eliane merci mingi bolandaka émission na ye vraiment na sepeli parce que ba mususu ba n'importe quoi ba lobaka ba émission ndenge na ndenge mais oyo na moni eza ya qualité ya kofandisa biso basi ya mabala na ndako pe ya koyokaka batoli eza te tolandaka bilanda landa bona bomoni bémission bokolandaka yango parce que les véritables émissions aux moins un plus dans tout yango comment vivre na kata libala ezate ka lelo kaka oyo est-ce que musicien boyo nani boyo chapa sala non les enfants de section na mabala les autres section tolinde ngini tokoko zala na ba papa na biso ata ko zuwa ngo za makasi mama mais olembisaka parce que sous eza ma lembo parce que o vandi sa motema na yo so sala zuwa wana yo ndo zo mi bebisa parce que leo zo sala zuwa na kata mobali ya koleka yo ndo zo mi boma zo ya sana ye okotika ngo lelo so yo kufi akotika ka kosala ndeko yo tsala alors zaka mobali na batoli yo baza awa tanga na ko motemba zo to utokotika ka lo zo ya ko pati no sikise nakopata omoni oyo soka leki amoni muninga akini akwabo moni bomande uta na biso uta bandakala soko otali ata na bible libala bombande ezalaka kaka eza ya lelo na lobi te libala mais yo yeba ndenge ya kobatela mobali na yo yeba ndenge ya kovandisa mobali na yo na ndako mobali akotalaka basi wana te salaka priere na yo na ntongo ozoloba na ye na buto lobi nzambe salaki mobali na nga amonaka basi nyonso banzete atake ye amona alolaka basi te omona nzambe akosala mpe omona esimbi mpe okomi bango mibale oyo les inséparables basalaka yango kisi yango wana basi ozoprofetize quand tu parles nzambe asala mokili na liloba yebisa babo mobali na nga ndenge yazokimana basi omona mpe kosalemi kisi eza te kisi na mokili eza te liloba na yo obandi osali po anga nasali mpe na moni merci mama Eliane oyaka problème eya te moyen te napesi bafamille nanga nyonso Brigitte Chapeau napesi mami Ngala Chako napesi Dama Pasa Ngala napesi mbote Apollinaire atuka bino nyonso mbote baokula Albert napesi bino nyonso mbote sans oublier bana na bino nyonso so natangi eza limite bino nyonso nalingaka bino nyonso bafanatique nanga surtout oyo bino bozala Londres Paris Bruxelles bisika nyonso boyali oyo boyebi ke bolingaka mama Chapeau nzambe abatela bino abebisa bino bolingaka kaka bolinga mwasi mosusu te wana esali zuwa bolinga biso nyonso oyo tozosala mosala malamu obeteli ye maboye merci maman la sepeli merci pour le logo de Kabona na ndebo mwene ebisabike émission ya Mama Eliane ezaka émission moza pour très éducative bokindenge Mama Chapeau asololi ne na ebisabike émission na biso apona ko bisa te pona ko sa pona lelo to sukira pona kibu ke bando chama makini na iso ko tse ko lo ko ka biso sute kandi na lo baka ke Dieu bénisse, God bless you, Mungu awabariki tatanza mkalusa kumna nzamba nu beneshele bana de France baba kombe samedi nyombe kokata na lutemba Mama Chapeau nzambe apa mora bila tete ba badeni
Sambia kombe. C'est comme ça passer par ce la faute. Il y a des gens Papa, mon yefula. Papa leader, mon yefula. Et samba kombe la nachela wadi. No sake fula. Macha kwa sako. Le la konza kwa